Bandeko nangai ya ne Congo nazongi pona ko meka kosolola na bino. Vraiment esengo eza penza te. Mais tosala nini? Toza obligé ya koloba. Bampangi mbote zeno. Mbote na bino nyonso partout bozali bisi ne Congo. Mais eza quand même ka mwa soni pona leka awa na lobela makambo oyo na se na loba pona ba cotisation na biso ya bana ne Congo. Parce que so na bandi ko lobango e bana osala mwa soni na ba ndeko ya ba province mususu. Bandeko bomona bino moko tango ne mwanda tsemi ba maltraita kiye na mwasi na ye na ba makesa etushaki ba ne Congo nyonso. Naza même na ba écrit ya batu mususu na WhatsApp na ngai que cette fois-ci on ne va pas reculer. Cette fois-ci, on n'acceptera jamais. Namunoko. Mais ndeko, baye baka mutu na motema. Baye baka ko aider mutu na ba acte. Na ba loba tene ti journaliste. Bandeko naza dessus. Tant na mona ki ba mususu onga na yebi ba 10 secteurs. Ndenge tokana ko solo la makambo na lelo participation na bango ndeko bisa na mingi pour vraiment ozwane ti 20 €. Olobi bon bakolianga ngo likambo te tika na salisa. Ça te semble difficile. Motema mutu ya ndenge. Siko biso na biso tozoyokana te. Bongo siko pona ko diriger pays ya munene ndenge na toko kana ndeni. Biso na biso tozoyokana te. Faute ya mundele. Faute ya Bible mundele ayelaki biso. C'est ça. Donc ndenge biso na biso tozokoka rien, faute ya mundele. Mais eloko to sali so yaki ba mindele bango mutu basali yango. Donc nga yoka. Bomona ka boxer moko abetaka mbila pour kende prison. Tango apesa numéro code na bati bomona ka. 2 jours après, million. Mais biso bato mutu zaka bato mwindu toko sale sana tete zona bolingo te. Ndeko boyebi montant na pesa bino dernièrement. Montant on est intact et bougé na moté ka tilelo. Mais tozan exploit moko tant na fandi non. Na pesi couple wana respect na ninga osakana te. Couple wana ya ne Congo soto zaki na bango 100. Tout le monde appelle peut-être na besoin batu mususu te. Soto zaki 100. Ba Congo ninga ko yoka ke non tozana batu. Bande kuza mawa. Couple wana eza na États-Unis. Mais ba kolinga te na ba komona bango. Alors, le monsieur est retraité. Salagate. Moi, c'est Salag. Mais bandeko. Batindi mbongo. Na compte association. Pour tout ça, là, tout pesa, tout aider. Mon tournabiso, oba betaki. Oba salaki na nega osranate. Couple wana. Moi, c'est à 100. Mobali a 100. J'étais surpris. Pour la première fois. Il fallait peut-être dans le monde, pas moi c'est Ali 50 et puis coquine en paix. Deko bâti 100, moi si bâti 100. N'a tu conversion au lelo 200 pour la couple wana. Ndeko moko aza mwana ya banza ngungu
fois azalaki mbangiste ye atindaka na retiraki yango na retiraki mpe bato États-Unis wana mais mpona koverse yango nde eza problème biso babanki efungamaka ti midi esili après midi ezalaka susu te lelo nayi na badossier mosusu ya kosala na bino fona kende nake na poste mpona kotika eloko moko après naleki na banque nasali versement yango na 200 ya famille wana États-Unis na 100 ya ndeko wana epesi 300 nayebi te na filme yango pe te mais nakolakisa bino versement nango ya lelo nayebi te so bokomona yango bien botala nano nazomata nango malembe bokomona place moko peut-être ya versement ya 300 voilà. Alors bandeko bato yo na lobi na bapesi mbongo batala date ya versement na bango eza date ya lelo le 3 juin comme ça tant on a kozwa mouvement de compte na kotindela bino pour vérification pour vérifier qu'effectivement date on a zoloba mbongo na bino ekotaki vraiment nzambe apambola bino et papa wana yende mutaza conseiller na ngai il faut na plus de 70 ans vous vous rendez compte mutu azana plus de 70 ans atie 100 euros mwasi na ye 100 euros ngai c'est triste hein? Alors tango na ke on a lakisa bino na zusu lelo monta et paraître ndenge mogana avec boso bato batila bango te tala mitema ndeko nanga tala mitema mama moko abenga ngai papa mbongo ngo sekei na bina non vous tiendrez quand même informé sur mbongo ekei mais mbongo zo tuna nga sur ekei za combien tango tuna nga eza nga 800 alors ça c'est plus 300 oyo bampangi ona bapesi. Alors sur total ya ba ne Congo na diaspora na libanda ya RDC soki toza 2 millions 28 mtu apesi 28 personnes mtu apesi 28 personnes mtu apesi ndeko za mawa tango totala ki ndenge ne mwanda tsemba sali ye epesa mtu nyoso pasi mais ndeko nanga komo koza na motema kilo même 20 euros atake ne Congo ezana bato mosusu ava pesa de faible il faut moi c'est mingi ça y so moi ça bi engana opesa ngate yeba opesa te au na poto bande boyo kanga na musa nzambe au na poto mibali nazoki la mama o babota mibali mawa ya mawa soki na bandi koloba na bino comment les hommes souffrent en Europe. Oui, mais mibali musu ba pa na ngana na tali boye mais na oloba même comment mutakoza la zoba tina niveau boye et mon côté c'est pelé donc pour asala ka moi loko moko boye ko il faut moi ça loba so moi ça lobita salate ndeko za patient so na mina na sala ba témoignage oyo bato musuka na yambaka akomi awa pa nanga mwasi na mobali akomi baba ndeko mobali akomi baba akine kolobila na ndako usu mwasi ke musala tikali yemoko abana ko yebisanga nzambe c'est triste hein? Bon mona mibali ebele wala ti cravate français atanga na ndako na ye et le côté aza rien base belé mibali yo souvent moni ba pesa te po basi baningisi bango te mibali yo natika na oya ko péché ya pasi donc yo mutola ta cravate yo soki nani pose on était 50 euros obitika la tika les muso ba otindela tata wana pe azaka mo bien ezo salo pasi
naza na WhatsApp nanga na ba 10 secteurs. Oui, qui va tout bouger, si on t'a bougé là-bas, tous les 10 secteurs, on t'a bougé ça. Quel mitema, Ndeko, quel mitema. Ah, Nzambela. Bongo siko soube zalayi ki pangi wana bakanga ki soit balinga bomaye, soit avocat, soit ni ba pe ya pesa mbongo moko ya urgence. Biso lo bibo to sunga pangi. Tonga ko sunga na 1000 euros yo 1000 euros. Mais 1000 euros o eza mbongo oyo mutu so ko zo na poste na bimisi apesi 1000 euros mbala moko. Auto ça la cotisation combien de personnes? Deuxième mois ngoyo. Donc toi tozui 1000 euros. Ba Congo ya passé hein. Ti le 15 juillet. Na ba notala ba Congo na bino awa oyo baza ba Congo baza ba amina na WhatsApp. Ti le 15 juillet. Soki oningani te na moni koza vraiment te ma be na ko bloquer yo na sina ko meba ko na bino na ko bloquer yo tangu na ko ya awa na bino tanga ba ko na bino na biki ngandi mama su yo mto bota ye awa na poto aza mtute cotisation 20 euros alembani yango so ba yeba ko ko na valeur ngana obisa ko na yo so ba to respecter ka yoko ngana obisa ko na yo awa koza mtema be 20 euros pa mozolo ibana 50 euros au côté. But was a valeur 100 euros pa mo be 50 euros au côté. Ou bien so ko ka mo so ma paix. C'est triste. C'est triste Ndeko. Ngaso to sa 2000. Ndenge Ndeko na zo ki ku. Bobito cha 200 les mêmes jours na pesi wa. Na vous préférez peut-être na futa ndakote ane moi ko na pesa na zo 200 na pesi pona mawa ya moto ta na mona ki de ba salaye. Mais famille oyoyo oyebi ki baza pena bakomi ko pesa 200 mon bala pesi 200 moi pesi 200 famille oyo ngala kota ko na bango mais po bango to olingate na pi bango respect mo ko osakana te na ndenge ya kimotema malamu en plus baza batandi secteur te mais baza ba ne Congo ba bi c'est ça mais yoko tout ta dit secteur pas ine mo ndate ba uta 20 euros au coca. Tout ça, on a qui ndoki hein, Ndeko. On cause on a qui ndoki hein. Et ça mawa. Au début, les autres on a pris la banque, na zu papier. Au début, moi, monsieur Tamolinga, na bi mais bato ça habité ma bébé. Na bi to ça habité ma bébé. Ndeko. Tout ça là. Mutu moko aleka to kende na bagi to bimisa mbongo ekende ya mawa Ndeko soki ngana za muyibi na kolia wa mbongo na yo mais si on a leo 20 euros c'est quoi soki na leo par exemple 20 euros zero ni ki motema no de ma be muteza na yo awa na ba papier ba 100 euros. Ceux qui sont comme Baliawa, ils sont aux États-Unis. Hein? Mon chose à Tatalogi, après c'est un permission de la communauté. Il y a qui ça. Ndeko Mosusu, aïe malade. A Monique, a Robert Otika Mokili. Mais pour le problème, à Nemo Datemi, a vu ça, il a pesi après à Koufi. Aïe, une maladie belé, na ba maladie wa poumon et belé. De quoi il koufa. Mais à 100 euros, il va koufa, à pesi pour na suite ko sunga honorable, ancien honorable Nemo Datsemi. Sikoyo, biso ba Congo, to l'axi mitema na biso ndenge zali. Nazo ko retenir maloba sote na péché. Naloba ina bino. Sur possibilité zali. Boya to zali longona nga, bo contrôler mbongo ngo. Moko to pesa ni rendez-vous mardi. Na bene bongo leka to kutana mardi to yokana nde to ko sala.
natia yo parmi bato yo ba contrôler mbongo aina été ba musu ba kima ipo ba yo yeke non pona toke na banque yo pozala na kati ya likambo yango mikanda pe ozala nango to pesi na police parce que c'est loko moko eza ya mayuya te eza eloko eyebani ngande na sala musala na ngai pasteur nazana mikanda ya gouvernement français attaqué pasteur police ayebike nga awawa ba musulman oda bazana bango awawa bayebike pasteur mwaza wana biloko ya ba jet de main ya ko bombama eza biloko malamu te biloko fo ya boye mais ngai tango police balobi na pesa mikanda nga minge sala ngelo ni esala ngelo ni naza mto bayu ya te na mo yibite nazu mikanda ngo na pesa tango balobi na o balingi ba ya to sala comité mais boya pena mikanda to ko tsapa mbila po yebaki comité association eza ba miyibite association eza na ya voie normale ndeko oyebi association mikanda to zana tona ba droit belé na kati ya mboko ya France ya ba aide pe botindi yango na ba Congo kalate awa ba mbete zo zela libérer ebele ba yeba ba otiango te ba opesa na ba association mais biso so to zaki organiser to koma déjà avant tozuwa biloko wana nyonso ekei esili tozala bato mayele bele ba professeur bana basala ka société baza retraité mais bakosala na nzila imosi kokoma kana ba gouvernement tozana besoin boye tozana besoin ba dombo tozana besoin mbongo boye pona boye bana paibo toko l'exemple na télévision ndeni et l'équipe na télévision tozuwa ba do ebele eloko kaka ya boye na ibebele basala te ba licencié ba docteur ba na ibebele basala te mais pourquoi on s'en a bino na nzila imosité pourquoi ba biko kokoma ka tona besoin ba dombo e pona boye tona besoin boye tona besoin somba terrain na RDC ya nzila imosi to no sala boye bo vandika na poto o laisse monde aux 20 ce qui bouteille au meli. Ah, le bandit français, moi, des choses comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Yo, kasi moi, sinon, je m'en nomme. Toi, tu crois que moi, sinon, je m'en nomme. Parce que vrai bateau, ba télémaga, oh yo, ba pèse pas ça, ba intellectuel, hein. N'ango ta ba comme na ba professeur, ba pèse ba iloko. Muso azaka ministre ministre, oh yo, ba pèse ba mbongo. Parce que ba ba te ke obo. Non. Mukolo nga na utanga bakomo na bango boyebi bango mukolo na utanga bakomo na bango boyebi bango bango mi balé sur misatu baza ba conseiller nanga sino na besoin ko tuna likama tuna bango et na ko décevoir bango to babuta ndi ngona mais ça mawa bandeko na kini balobi bato bazoli ya mbona komone mwanda semi croyant que tozana ba 100 000 awa. Moi, ngana kanisa ko tuke to ko somme 20 000 même 10 000 15 000 tinde lié. Ngana kanisa ngane ngona na vite fait de aller. Ndenge bato ba komela ngana ba WhatsApp. Na bi mais non. Oui bina za dessus na bato mususu o baza ba mina nga ya WhatsApp, baza ba Congo. So boko longo kana bino avant boko longo kana bino. Bozo yeba nazo bana banani. So boko longo na bino ateke ba mina nga ya WhatsApp boko longo na bino. Parce que bolakisa na jami tema na bino ndenge ya ali. Donc ngapele yo so nzu kama balobi ke bino bosala quelque chose bosala na bino te. Ah c'est regrettable. Hein? Vraiment c'est regrettable za mawa mingi. Association na bamboko yo mais na association na bamboka oyo e ko pesa ba ouverture belé. C'est tout temps bozo telema pona bana o bazala pasi na RDC ou bien na Congo central. Ba voix est belé ya ko biloko. Mais boza bato liboso bokondana ba mindele. Ba mindele bazo sala biso. Siko nzila yimo yangoyo. Biso mo ba noir. To linganité. Vero. Oui bike bato sona zo bona valeur hein. Mais tant nazo mona ke 50 € pamba azoko otinda ngote. Yo oyebi, yo yebi. Nazo mona vraiment. Na mona mtuze. Na moni care na yo. Elonga moni pa na yo. Care na yo. Esa mawa.
ngana lega awa pour makama modèle boy. Mais écoute 20 euros, 20 euros. Quand tu songes, on a 50 euros, non, c'est rien. Mais les camotés 50 euros kende. Mais yo, même 20 euros à Pamba. Donc moi, ben gars na Belgique, ah parce que la zone tamu la boba, natali na poche na mona 20 euros. Ah na koti maman na banque na bi, ah tiens na tchanka. Mais c'est bon, merci quand même. Cotisation ezali chaque mois avant les 12, du 1er au 12. Ozala mikanda. Biso to koloba no montant yo kotia te. Soko tia 10 eza yo, soko tia pe 5 eza, soko tia 2 0 ezaka yo. Soko tia pe 50 tia. Ce qui ça 2 ça tient. Mais oyebi famille on est aux États-Unis, ah cette famille m'a surpris. Tant na moni na WhatsApp nanga na tangi. Oh. Mais non, na moni bien il faut les lunettes ici koyo. Les yeux. Ah. Moi et mon épouse, 200 euros. Ah. Yo motozo yo kanga, est-ce que yo peut ça 200? Moi si na yo na yo peut ça 200. Peut-être c'est possible. Mais mbuta aiba ke félicitations na ye. Le ba kanga mo ko dans le ba ko mo na ye. Donc na côté na chambre na funding abi ah mais batuma na baliko batuma donc yena mo ne mo na tene mi relation ko te zate relation zate et moi si na ye azoki ne musala abenga ya bi papa abiso do cha abito do cha na biso abi to bano cha na biso c'est-à-dire que o de sabatindi wana eza ya sukate basanza mususu ba cotisation ninga ba 20 euros ba 10 euros bano cha na bango. Mais yo 20 euros ya pambo zo kokate. Ndeko so mutema mabe. Soki bako yiba mbongo, yaka kote yo zo charge ya mbongo. Soki ngana za moyibi, yo yaka siko zo charge ya mbongo. Na ocha bino bakali kutetu. Pour na like mitema na bino ninga za mabe. Na lobi soki bozana mbongo, bolingi mbongo, boya bokota na réunion, bino bokontrola ka mbongo. Ngaite, nga finance ko. Bozo kima. Pour kolia mbongo abili kambote na kolia mbongo. Ali bino boya siko na mikanda na bank po mbongo ebima ezala bino. Ah, kozala mutu mwindo ya pasi ya. Kozala mutu mwindo ya. Donc, eli koloba, mukotoka su problème su na ba Congo boleli. Bomona ki prison ya Luozi. Bomona prison ya Luozi. Bomona batuni baza kuna. Foza na kere, hein? Hein? Oyebi gouvernement congolais ezo pesa bakonzi ya ba Congo combien pour na prison Luozi? Mbongo ba kontaka au gouvernement pesa bango même pas 200 euros. Même pas 200 euros kwa ina wote. Sikoyo mbongo oyo na obenga bambuta wana kama mbongo obolingie kine mkoloni. Oya okenda kine aya kozwa mbongo wake nango. Na otula bambuta wana ba sur 3 sur to sandeni. Mais jour makama munema de tseme koyeka batu oba milakisaka ba benganga ba pesanga ba téléphone na bango ba pesanga ba biloko ndenge na ndenge. Awa rien. Mais na sepeli quand même na moni awa nani référence YouTube 100 euros. Awa ou apesi comme on a été 100 euros. Au de paiement 100 euros. O ya uti okufa yo 100 euros. Ah. Frais social, na boy kotanga comme asuka 100 euros. Ah. Mademoiselle nani. Mbala baza na baebele 50 euros, ça va. Na otala soki basi baza boni, bibali baza boni. Bande ko ngai. Bande Congo. Ba oyo ba pesa ki 30 euros. 20 euros. Likamote nzamba za nabino. Parce que bolaki si mitema nabino ndenge zali. Tant mosusu ozaki na lipate. Mais ozui 20 euros 30 wana otindi.
nzambe azana yo nzambe amoni satan pe amoni yana lobaki ba mosusu mona ba belaka ba bikaka te ba maladi l'air non so chronique pona nini pona motema eza mabe na bai na bino biloko aboye efongolaka mutu banzela biloko aboye efongolaka mutu banzela parce que ozolakisa motema na yo malamu mais kaka biloko aboye ozokoka te kaka l'air non so nzela na hôpital l'air non so nzela na hôpital l'air non so nzela na hôpital pona motema no ba be o continue pas hôpital o continue biloko aboye ndeko epambolaka tala papa oyo te dessin na mwasi na ye tous les jours na osala bango ma prière et le son atali naza surpris et le son atali papa oyo nzambe pambola ye parce que azana na bato musu ya ko salisa mais siko yo prière ni basala yo yimsa prière ni yo basala yo bolo bani ndeko na ngai ba Congo bofonga mutema bozela te moto tona ko salisa akufa bofonga mitema baninga bofonga mitema c'est pas possible bofonga mitema bosala tout vraiment bofonga mitema c'est le tema mingi sikoyo tolobaki toyaki confinement ici là nango pour que na bango ok na yo confinement ici là sikoyo pe Italie asa fondu bazela na Bruxelles pe na bazela zo fongola France pe zo fongola to ba dezo zate ndiko nanga ne Congo na soni ndiko nanga ne Congo na zo bana yo na soni mais tout est possible yo ne Congo to zo la nanga tala soki o tia rien ya moni batu mususu na bana na bango ba pambo wa makate parce que ba oyo ba boti bango mitema déjà ya mabe ba pambo bana yo ta bana kate bana basakate mais motema na yo za malamu te na tala banda yo botama o eda nani tant sur rien banda botama o eda nani tant sur rien yo na vie na yo oningaka batu ba edaka yo kaka bana ndaka yo ba service oko souffrir ya ngono mona batu ebele même la politique même ouais pas comme na simba kate pona nini mitema eza mabe batali ke même so ba PC poste ngo ausani na bakongo ausani na bakongo ausani na batuna ye rien naza surpris bandeko naza vraiment surpris ya obi surtout ba le 15 juillet parce que papier ngo ya liste bientôt nazo zwa nini naza numéro identifiant yango voilà na évité voilà numéro identifié ngwana na ose la code comme ça na ba tala à partir d'andako après les 15 na ko ya penza awa soki oza ami nanga oza mu Congo kimaka déjà na lobi kimaka déjà même so kimaka na sa recherche ba komona bino tout kimaka déjà parce que tango na ko ya omondi ba kombo ezali na ba ndo ba komona bino sikoyo boyebi kingandi azaki tele bo place boy akoki ocha 20 € te boyebi kingandi azaka tele place peut-être akoki ocha 20 € te de boyeba kaza mto ba bongo makasi soki azana problème ko tina ko sunga ezate ba kombo na bino tout na ko bimisa ko bo porter nga plainte on bisa ko na bino osela bo porter nga plainte na ba kingandi aya motema be ndeko na biso soki ba problème to ni to salisa ye mais ye ata 20 € ya pamba ko kiango te soki aye pa na yo po salisa ye ko salisa ka yete am to ba be pa o salisa te na wala ba komo na bino donc soko za ne Congo na WhatsApp na ngotinda ba vidéo prépare-toi na liste les 15 sur na moni au chaté na koleka awa kombo na osito même 4 fois cravate pamba na ba kombo na yo ko sa mutema be mabo makasi comme ça au porter na plainte ya mami. Et puis mikolo oyo
Ce qui possibilité aller tika oti na ba vidéo na bilo na papa pour ça besoin te dans ça besoin na kombo awa wa to sunga vrai batu eza bango yo donc tango ba bandika ba muta forcer bango za te bango moko eloko nyonso oyo muta tiaka e utaka na mutema na ye yango nezo kama pamboli ki ba na ko forcer ka yo tant tozo kota classe soki yo bato ba tanga te soko na zo l'échec mais pour ça ko tanga e uta pa yo moko ere ko ki ba mo kaye eza mawa bandeko na ngai na prévenir on a ko prévenir deuxième mois ngoyo ozolema na vero hein deuxième mois ngoyo ozolema na Sonia atsa bina gaye deux mois ya ngoyo yo ozolema na vero siko po expliquer batuni te yebisanga po expliquer batuni tant on entend kombo na yo mo yo ka solo ti ko na ko reporter ba plainte na yo ba yo ba ga pourquoi on le bat na vero ya on ozolo ba boy to mo ba kombo na bino za on bino nso donc on visait bino tel mbala mo na bani ko bango makasi ya na ko makasi voilà bampangi ya ne Congo nzambe apambola bino ba oyo bazana na makasi ba oyo bazana mitema malamu ni bazwaki tante ya kotia baleka batia toko kisata 10 000 ata 20 000 boto yebani toko sala voilà ce n'est pas la peine ya kolukaka obenga nga to solo non yo banana no otia awawa bongo oluka to solo nga na yo en tout cas prof merci mingi papa K merci mingi ndeko matondo merci mingi nzambe aza na yo aza na biso tu na kombo na Yesu voilà c'est triste